pourquoi papa banga balibana ba oye vana mangi pas de la paix. Bo de la paix boy ban. Te me bana nde moni ba maman musu ba linga bana ba omba kende te. Ti mais oh, vous qui est le chef de la famille? C'est papa non? Oui. Ce qui est vrai, le couteau est un ascenseur, vérité est un malem l'escalier et puis il y a un donc la fille ou à sa mission on a salamakasi il m'a aluka papa. Après un long moment des auditions, voici le moment des quotidiennes. Pour une aventure inoubliable, ils vont profiter de quelques jours avant de rejoindre Malaika House. Les 60 talents de Madjabou Talent posent leurs valises à Zanzibar, sur des magnifiques plages, une vie de rêve, dans un hôtel face à l'océan. Contre toute attente, nos talents feront face à de nombreuses surprises. Désormais, ne manquez pas les quotidiennes de Madjabou Talent à Zanzibar sur YouTube et nos chaînes partenaires. Na telema na toza awatai. Toza awatai ya maman Nicole Malonga. Donc Aza partout dans le monde. Oh. Toza awatai ile makambe. Maman Nicole Malonga. Yo telemi wana. Mima hata sula milaite. Anabuaka na ngati Nicole Malonga makubia. Na kuma kilo mkusi. Sans complexe. Una solinga mezi nyoso linga. Solinga ekokayo. Kota papa. Nebiso. Yasika Eyi, avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www. Merci, joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, mon bien, vous avez la chaîne Moko, Saratola TV. Vous abonnez, vous avez un contrat dans l'AI, vous avez signé la Baxa. Nous avons 10, il y a équipe. Nous avons un suicide, il y a Messi. Il y a surtout, il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la femme et l'homme, ils sont dans le monde entier. Tous abonnés, na Saratola TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à vous. Bienvenue sur votre chaîne d'actualité Saratola TV dans votre émission Zip Zap. Aujourd'hui, je vais recevoir pour vous une artiste comédienne au nom de
Maman Milo kabenga ki mingi pe Maman Milo yaza pena mbiaka ya bambiaka yazo évoluer azarati lelo azana groupe na emeti lelo azara toujours na groupe Simba ya papa Elombe, donc président Elombe. En tout cas, je dis un grand merci à vous tous. Na ebi bandero nyos tu boza siko déjà bozo commenter na ba commentaire. Na moni Sol Mbemba zawana, na moni Makiala Kumba, na moni Celia Kikela, na moni Rose Bonga, na moni Nana Bafana. Donc boze belé na ba commentaire groupe WhatsApp nanga, merci pour notre soutien. Dalia Onyema, je te salue. Pourquoi pas à l'homme selon mon cœur, papa Diego Milito. Na pesio bambote place aux alliés depuis la maison. Et bambote belé pe na FAP4 tata pour le boss de boss. Bambote na yo. Oyebi ke biso to bandara na ba dédicace pour tout sa émission sans dédicace. Donc bambote na maman Gina Amatou, motema ya papa Aaron Amatou, le prince de Dubaï. Pourquoi pas na Amelia Moeba, la private de Orlando Domingos. Sans oublier ba sponsor ya Sarato la TV, toza na Majabu Gospel, Majabu Talent, pourquoi pas na Azir crème de beauté. Yabana mibali, donc Azir crème de beauté, ils appellent savon nango na frottoir de visage, eza wana na Azir sorolingi o contacter Azir au moment na ba publicité nyons tezo le kawana au moment numéro ya Azir mama bongisa lo pour sa papa bo bongisa lo pour sa bana mibali. Toza awata ya maman Nicole Malonga la patrona wana ba sponsor bango pina na vanta bango na bangwende na bango pina chaque fin du mois makuta yaka. En tout cas, moi signons tout alingi a vimbisa poitrine nae, a vimbisa ba fesse nae. Pour matoza awata ya maman Nicole Malonga zawana et basi ope balingi ba kokomba mibali na bango e ya mwa munene e ko maman mulai ba poma de zawana na site maman Nicole Malonga ici fio benga kaka aux ala de cité. Merci à mon équipe technique pour les mots qui dit derrière la caméra sur aux même langage nanga vraiment fungole langa plateau. Na présenté bino la douceuse baloba bongo ya Milo. Français c'est fou maman. En tout cas au remplacer ndenga. Oh yo lingi. L'essentiel muta comprendre. A comprendre que ngala loba osa douce. Français ya munene wa. Et comment vaste. Et vaste et comment avec comment gigantesque. Gigantesque. Bonjour ya Milo, bonne santé. Ça va, je vais bien. Msala. Ouais, Moussala, toujours bunda kaka. Chemin de fer, l'homme doit se battre, donc toujours bunda kaka. Et bongo, ndengeni, ba tournage, groupe. Ouais. Ba acteur na yo. Groupe Ezali, quand vinde ba le barrière, il y a aussi les bas. Et à mon groupe Senete Kita. Mais le quoi, on a mon azan vivante dans groupe Ezakaka. Donc ma caméra, ba fléau, tu m'as YouTube, n'engé commis et par-ci par-là, ba basé éparpillé et tout comme ça. Mais groupe Amigo Ezali to répéta chaque vendredi na Lemba na au bureau bar Lemba super au avancé neti au Kende pont ya Ngaba na arrêt GD so talika ba komi au bureau bar to répéta on a chaque vendredi mais bientôt tozo koma ko répéter chaque samedi na centre culturel de Lemba chaque samedi to ko mo répéter wana tozo tala na programme on de to changer. En tout cas, merci beaucoup Yamilo. On est ça programme il y a groupe nayo et groupe Amigo. Est-ce que vous avez na ba tournage mikolo na groupe Simba ya président Lombe ba tournage ozolo te film on a za distribué te na za collaboratrice na collaboratrice. Donc comment ça il a scoba emploi du temps pe. OK. Pétant Ezali mais na film oyo na zati. On va retourner je crois oyo ya merci beaucoup Yamilo. Na rezo vraiment tant mingité parce que outi nous salo aux peu fatigué. Très fatigué. Yamilo tant bo vandara na bandako. Bo monara ke bazo clasher les penda bino clash kutu bien bon tolo ba bazo finga bino ba comédien. Et ça quand on dit. Passe ma casse. Ça la passe c'est ça la Sony. On a bana bandeko bazo bakake nous sala toujours ça la tandi bazo finga. Donc parce que ezate so ba fini muninga yo longwe na kati non qui s'assemble se ressemble dit-on là bazo finga baninga yo lokoza na kati donc yo posa concerné et ça la passe na Sony donc na mawa
mawa siko na bato bafingaka peut-être bino to na bato bayaka na ba clash entre bino na réseaux sociaux soki ozotala bango okoyebisa bango nini yebisa bango na lobango mingi je crois na émission mo pe na sala pa na lobango toza bandeko na bino toza binimité tozo saka musala o bino boyebi mboka ndenge ezali tozo débrouiller eza art tozo teka image ya mboka c'est ça sikoyo lingala bato ebele basepela nango ba communauté ebele bayebi lingala da bozo finga biso ezosala pasi ezokitisa biso culture ezokita théâtre ezokita personnalité ya mboka ezokita nalanda pasteur moko je crois nayebi te soki eza nigérien azoteya sur RDC mpona oloba ennemi ya congolais eza congolais ye moko azoyebisa makambo oyo biso tofinganaka makambo oyo tofundanaka eza vraiment pasi botika famille awa na Kishasa bino okei mikili ya poto donc boza biso kaluka bandeko botika kya otika bino kunde boza omo otinda mbonga 10 sacs ya ciment omona mutale 8 sacs yoko kuta 2 sacs comme za famille na osaka ndenge bomika moto biso pe tozaka ndenge mona bango tokopo ko bebisa tuko pe ko bongisa soki to bebisi ba numéro na biso ezala na ngwa affiché ba journaliste to sala na ba chroniqueur to sala na ba émission bazala ba numéro na biso bengi ndeko no likambo salaki na sepe na mote oza mwasi azala boye te tala biso toza eza bongo yo okolekaka na réseau sociaux bandiko finga ezosala pasi ezobomela bato ba relation ezoboma pe bato parce que bakofinga na ezopesa so ba malade ya souci po soni na miso baninga surtout bato bazaka na valeur na bango donc valeur intrinsèque eza susu te donc ozomindima te okomomona nga soko ozotambola bato bazotala na miso donc bazo baeta oyo donc ça la passe boboma biso te to sala rango pe pona bino to la samno mboka ndenge ezali to longola bino ba stress to betela bana bino histoire mboka bana bino baye ba place bo uta ezala ndenge nini donc to za binimité c'est ça. Merci beaucoup Yamilo bandeko ebele o bakolanda biso na ngonga oyo soki na tuni yo motuna wana te bako critiquer nga en fait Yamilo to ute komona vidéo moko circuler awa ya ko swana pena makasi entre Cardozo na Brifi mais yo poza ki na kati ya image wana est-ce que koloba nini pona bato bako talas vidéo wana ezolakisa nini eza réalité to eza buzz en tout cas ngai wana na habité Cardozo azali Brifi pas azali so za na tournage to bande ko solo la ndeka makamango ezalaka ba jeune baling likamususu mona ba commission makasi ezaki na likambo grave te Cardozo azobetane ka lisolo ndenge ye na ezaki ni Brifi aloba losako moi c'est balongola soki Philippe balataka te ezaki bandaki wana bandaki G nde Cardozo bilokuta so bino bolataka te ngai balataka nga nga bambala basala nga bo bino baza batendre te bambala bakino baza tendre te ezali débat nga pe naleka na mbetu namonaka boni ko mobali na onde nani oyo mobali na yo yo nalamuki nde nakomotuna eza nini mobali nasali nini yo oza mobali nande baningo bamsupe bazaki wana bayokokota oh ezaki en plein tournage ezaki en plein tournage biso ya kopema tournage yango ezaki penza yo ba tournage ya ba flat wana ya kota gombe bovandi na banzala to nde omone ngala ki na nzala biso batamike to kokana biso ba bino batu ya mike donc repoussani comme ba crise ya estomac quoi donc nde elekaki mais il paraît eza buzz na bango babongisa kinde na yo ki mais yo yebite et surtout na kosote ya Milo bato ba se plaindre balobi Sara yo betaka tolo na ya Milo na yo mais soko ya mbia Milo ebisa to yebi ya Milo banda ba théâtre akota buzz te mais na yeba ki te ke eza buzz ngana zaka on a normal donc yo zo ki ke problème re bibi ozo réagir ba koti ba tient ba koti tozo réagir alors que bango basali blague na bango na nde na bango biso nde to badindisi nde biso badindisi biso monga na félicité bango bamoki baza ba grand acteur baza vraiment ba artiste solo parce que bakule biso tout na kati ya base wana donc vraiment mais babi yo pe ozaki plus pour ka Cardozo non parce que Cardozo ezaki blague
bon ezalaki blague mais tant ekoma ekoswana mpo yo na kati wana oyebi ke ya na obésité oyende kodécouvrir sikoyo na kati ya koswana wana yo ozalaki plus parti ka ya kasi mponga namonaki eloko oyo ya bini akobeta yo okobeta moninga mpona nini biso nyonso tozalaka place mwasi azali yango balonga batuna mwasi eloko nini nzambe alesa biso mwasi ata ye na hôpital bavai na moninga bayebani te bakola place moko te baye kaka consultation yo oza na zemi nanga bandaka nde nini ngako mobele nanga asalaki ngako toyebi yobi basi bazala bongo abanzo bete masolo na ndaku anzo bete masolo boma bokilo na engadi na zemi nanga mabokilo nanga muta lobaka mama okila tele kanga ya bi lokwa na konti ko bota na ko landisa bango mama au troisième te ngalo olandisa liboso kutana bébé makbatuni ete c'est ça la femme donc moi s'il faut yeba nature à moi c'est ça et ya mona moi si mingi babetela ke lisolo te wa makasi wana yebaka obimisa secret po eloko etinda biso tobeta lisolo toyebaka te po tozwaka confiance à moto oyo oyebi te tamosu mpe mbanda ozobeta kaka obandi beteli nyonso mbalanga ombelanga kususu alali na biso napekisa eti kolata so alatika kilota rouge nayebaka ebuto lelo pardon na ola pongi te nakoma kasi nazwi kilota wana atango na mai so abandi olukanga atuni yo te mabeteli yo déjà oyebi mpe mobile te oyebi mobile te de mokolo omona mbele obi ta moto alatela mwasi te kilota rouge omona mbele moso likambo ebimi ndenge nini bayebani ante la femme c'est pourquoi yango le Cardozo obeta na monika ndenge basi babeta na mama solo na bango donc Cardozo so na comprendre bien azo inventer côté Jona siko briefie alingi bongo tamo lora sous-estimer bango bon OK ndesiko ça flamme mais après to continuer na biso pe tournage et tout pe sila oyebi pete etikali bino pe bongo tango mona image yango yo vandika bomoni ba image ekoti na ba page là image wanzo kota maladie nanga pazaki yo mtapekisa kikuta bi boti ko filmer zalaki maître as pekisi bon boti ko filmer lo ni bo filmer nzo kande batu bayebi ke so batu bazo swa na tournage esenga kambala moko ekota est-ce qu'on a ekoti babi ekoti ye pa binga pe manager kuta binga pe na kota ona milo le kati binga bi atika boy makamone etalinga tabite l'idée ça akabongo makamone kota nzo kande ya bamema biso déjà tosani bato baoregete ka ya milo akoti musala bezi ya milo ya milo komi beziste voilà bafani na ngai bato balinga milo po babengaki mpenza vraiment naninga nakotaki nayebi mutu na makolo te namonaka baleki bazodiscute tokota toluka tokabola likambo nde ezalaki nzoka nde bango baarrangeaki na bango baza mo mpe mosa mobali te pare to bango moko bacréer na bango sans que biso toyeba et puis c'était parti mais félicitations à vous Cardozo en tout cas a incarné un rôle noble. Mais moi te que sope ba signaler que to sa bezongo linga te ya mwana tiki noka kidiba. Ndé na lale na robe na mbeto wana na linga te. Bano bazali kambo. Donc beze comme bon wa on va beza ngwana. Mais il faut bosutuka donc beze to sala ngoka ngana mutoto yo kanibo mona peka jumo ba bitumba place mo matanga boy bato babundi pe yo po yo pekiso pa ya koti boy. Ba journaliste bando ça no mo ça émission be mutayo bundise. Beze ya ngwana. Bikako. Eza de a préparer que tant ça l'émission to lo ba yo ya kambangu bando ya nango beze. Ah bon? Bika mambo ya milo pe a se retrouver na kati ya base ya milo asengi video bolingo wana ngapena ndo sa ba base belé yo po mo senti eleng na ngwa ya milo na ndo sa na ke na kan ba scout na ke na oyemba na ba scout ba filmer nga eza pe base po nga na ngami ko sa makam na ba scout OK merci beaucoup ya milo to uta ekola na ndeko na biso moko mwasi to sara nika musala moko aya lobaki voyage ya président Elombe on a pesi mbote na respectera mingi bakendaka Côte d'Ivoire na batama famille bazwara ata un héros te ata un likuta te zara voyage ofele voyage à malamu eza oyo sœur nanga Sila Bisalu pe na pesi mbote bisika zali yenda sali voyage à solo yende batama famille bayambiye na ebite comparaison wana asali yango sur base de quoi est-ce que moi mes attentes et ali côté à président Elombe na mwana na Sila Bisalu en tout cas on a lobby quand on comparaison n'est pas raison voilà comparaison n'est pas raison ce qui est malin et pas bande on a biso toto benga bino ba chroniqueuse buluka ka information na source
Il faut pas information superficielle. Il y a un bando ko na mabunga ebele. Donc il faut look information à solo. Si tout le monde abetela que papa ba betelo que président ça qui boit ça qui boit si les aki boit. Il y a président ça na côté na bureau président sur information eza boy eza ndengeni parce que tam sous président pe akenda ne asali ma famille ba invité qui asali musa ba futi azongi amona ki onka eza bongo mais alors que ezaki lo moi makasi op et c'est pelista qui mokil mobimba et ça là qui que jumelage il y a acteur il y a RDC na acteur il y a Côte d'Ivoire et ça qui jumelage pour na président le quoi zani mutabe extravagance te asali likambo puis c'était fini. C'était fini, voilà. À ça la publicité que nazo que Côte d'Ivoire comme na Côte d'Ivoire à sali ba vidéo te pour la que na Côte d'Ivoire to monier directement dans ma famille. Ouais. Tu vois et bison de ba jeune tous ans pour ça OK place aux ba vidéo et tout comme ça. Mais ça au moni mutasali ndi wana mwana na il faut demander au lobby te au tournité au seul information dans ndenge c'est un problème. Loba qui m'a bé alobi mabe biso bana papa lombe to sepe na ngote vraiment ye jeune fille wana na comparaison na sala sali mabe po papa biso ndenga zali akokosa eloko moko te awela leti nini c'est ça awela eloko te awela ki ko leka na ma famille non akende na contrat na ye abasisi musala na ye bafuti nde bafutaka azongi c'est fini so babengi le so akei si la pa ke na ndenge na ye akena ndenge na makambo na ye bon. Ce qui est vrai, le couteau est un ascenseur, vérité est un malem l'escalier et puis donc la fille a sa mission a ça la makasi et moi luka papa parce que na humiliation ou a sali na émission na ewana comme non makamba justice a un problème na justice. Il faut à se justifier soit linge comme makasi neti ngai milo na ko aluka papa siko akendo sola na ebise papa talanga zo ki ba donner pa ya mutu boelimbi. Mais apparemment émission est retiré. Elle se a retiré c'est bon ba enregistrer en hôtel bon ba tala bazaza na ngo ba enregistrer donc c'est ça a tombé na pula mabe bo banga pe ba papa baninga c'est ça si bozo sa ba jeune no bosa ba jeune ndenge na bino. Il faut pas qu'on touche papa baninga. Mais la fille na mona ki alobela mingi si là ami bengaka kombo moko donc maintenant c'est assis là maintenant ayebisa batunae ayebisa la fille o lobaki wana ayebisa ke kende ko yebisa papa kendo senga pardon pour makamni so lobi za lokuta. Il faut yebisa peut-être pas ebi que président Lombe a remis na justice te po moi n'est pas oya olelela et papa tika moi na est-ce que makamwa est-ce que moi na mtatindi moi mtatindi te mais moi n'a pas otika te ba ko tika na kashoto ba moi n'a pas otika te ke baba humilier papa na bango c'est ça le problème. Donc la fille aza siko yemoko non ba luka bongisa koko tango penza makasi te po papa permettre pe ba ko ta makambo ngote poto yo kaka na ba émission penda président Lomba betaka seta lobi pona moi wana kuta loba pona yete po ye déjà non na mona journaliste mo ta simbi la personne ya président Lombe mena kamwe mbala liboso to yoka mais abetaka seta loba ka mutu nyonso ko simba bana na ye akulata toge mais apparemment lelo bana te ekweleli evoko c'est que ekweleli a luka ndingo sala mais la fille nga na peut se conseil ya conseil gratuit à Kende Koluka président à Lingate et comme Makasi à Lukae à s'excuser à Kende c'est pourquoi ça là qui bien ça là à ça sur émission ça démentir que va donner na wana za ya lokuta ouais parce que babi mikolo justice penza ba pesi bango ordre ya ko kanga ba journaliste mingi parce que moi je te dirais que bon, ça fait un makamnanga te souvenir pour moi. Nabika qui singa papa pardon, papa limbisa pour so comité papa ola tatouche ba ola télé touche. Ba ola tatouche t'aimer belo que akoka voilà ezara aluka na pouvoir aluka biro na kende kaka aux information a bien tenu quand oloba c'est ça le problème oluki président olié pe émission démentir président talanga ba biye bisinga bo président ndenge ni biso tozu information président obetelo lisolo nyoso ko président boya raté bino nde bobangaka ba tebele babanga ko poussa pembe na azana problème te so aux en pour ça l'émission soko yebi oh babara si je m'y connais hein si tu te connais bien dans msala na yo oluki président Lombe on répondra tellement bien que oh yomo ondimate aza simple et puis il est gentil donc la fille
abundanaka luka sisa na papa po biso to papa nda kalma biso to kalmende. Merci beaucoup Yamilo, papa kalmaka bana me ikomi na tour à papa to epte so ibana ba ko kalmer. Yamilo to lali ka boy to lamuki boy. To moni sous vidéo ya Herman Kasongo, c'est la 3e fois. Et tant que grande sœur, ouais, c'est la 3e fois. À perdre carte. À perdre parce que biso za ba bantu et puis aza moluba. Na luba bazala makambe belé kutu bazala ba interdit belé par rapport na biso tam so ba Équateur. Parce que biso za ba blong sous to l'exarango la facilité. Et par rapport à Bakassaye. Mais ce qui se passe maintenant, je ne sais pas. Nous avons dit que nous avons Sony Sili, Bisso. Face Sili, Bisso. Moi, je suis matin bolé. Ma monsieur Zara Sousté, Sony, pas Cécile, tu remontes à la ratine enterrement. Donc c'est ça. Donc tout ça sur les campagnes, le bâti, tu es bâti. Aza Mukolo, Aza responsable, père de famille. Pour Mouto déjà bali moi si après si d'autres naïe donc Aza responsable. Si un responsable se comporte de la sorte, donc on ne sait plus à une place ni. C'est ça. Et le que c'est parce que les bottes ou la famille biologique, bazoyer, balouka ba prière, azoa délivrance. Parce que ce n'est plus lui. Et comme ma comme sous, au mutu mbali bosso to le baka. Attends moi c'est sur la santé. Bali bossa le baka ezaki erreur avec Silibako. Deuxième, troisième et simba souté. Donc c'est ça, oui, mais l'on va tout ça la main, et ça qu'on humilier biso. Et surtout qu'il y a aussi un chopo na bino. Mon logo a présidé l'homme. Biso vous avez humilié biso, ba collègue de travail. Parce que tout ça famille, mais tout ça en cas dans salle. Bon place à bota maki ba parents la éducation au yazui na li bota na e. Français au batangisi à l'obara français le quoi ya mai wana atanga classe na e yo ce que wapi. Bon moto na ye za wapi. C'est ça le problème. Donc tout a dit sous côté belle famille les sous moi si na ye bande kwa moi si bande ko ne moko ba mibali na bango so na bande kwa basi mibali na bango so za ndeka mibali basi na bango mama na ye baleki ya mama na ye papa na ye ba yaya na baleki ya papa na ye tu vois et puis na biso ba africain vraiment makambo eza makambo mindele alongone na famille que ça ne makambo so bande mo muto kombo il faut prière ou bien le ndenge pasteur nani alobaka besoin de péter pasteur Denis Les tabara option to ba pétasse franchement en tout cas vidéo ça fait très mal ngai so tibatine nga vidéo na et dans la vidéo na écrasé non tala on deninga comme botindela botinela bolumbu ya Herman ce qu'on a ça na nini ya mi le moni il a mis m'envoyer ça na répondait était-il le Natal on était écrasé comment tu es mon ami au tinde langa il y a moi non tala te Natal ya ngote Natal ya ngote nazo yo kango kaka et ya ezaki pe na téléphone nga mais na fungoli ya ngote Natal eza soni ya luka nzambe baboni la pona o eza su yote c'est ça ouais eza su yote donc milimo ya mabe continue c'est ça saratola. Merci beaucoup Yamilo tokomi vraiment na suka émission na biso mais trop chité ndeye na question oyo Yamilo to uti otala libala ya maman de la paix mais tout le monde présence na hote avant nazala quitté j'étais pas invité ya on nazala quitté mais na kutana kina de la paix na salon de coiffure avant jour à mariage religieux na ba maquiller na kotaki wana na yambié na yembi na zuku vidéo na za na téléphone na ngai na sepeli ça dit tout ça vraiment ebelé et à koko ko invité bato tout est invité biso na fête d'ailleurs ça les cocaté ça les cocaté donc pour na pe ka ndambu mo échantillon et kei ba mususu pe ya mususu ba kokende donc c'est comme ça exacté na ndenge kenga kutu de la paix azobala to tourner na un film mais ça tourner na de la paix 2 jours avant mariage no 3 jours ouais tout ça qui n'est na film mo waza maman pasteur ngana camarade na et mais eza mabete eza donc fête quand ndem babenga ba matanga ndeza nango na problème te fête il faut bat barolia bat baromela donc ceux bat ba yebele ba liete ba kesu obeta lisolo ke simba ki to monde que ça va bien c'est ça. En tout cas merci Mamilo to komi na suka
mais kola muka tout moni libala ya maman de la paix qui tellement bien batu ba sepeli après to yo mona ba photo sou ya libala mususu sous sebimi to moni mama bana ponga nazo benge mama bana ya papa Mathieu abimisi ba photo ba sala pe mariage civil na bandal asali mariage civil na limete donc comme le rôle abali 2 fois na ba commune on dirait l'état permettre ya bango na habité soki po landa ki ba émission soki po landa ki tenga nazo informer yo. Ah bon? Oui. Bon, ce que je moi ça abimisi siko pourquoi? Nga ebate soki mobali avant bala même na commune ba fichaka. Ba fichaka avant officier état civil ba célébrer mariage ba fichaka bato ba balana. Même na l'église net na catholique so ba balana. Batangaka batangi dimanche oyo oyo azana likambo kopekisa libala wana aya koluba mais azana mwanda ya milo azana famille aoye bandeni kaza aye batendeni yaya bosi kwa yebindeni ba photo circuler maman il fallait ya na libaya qu'avant oyo koyebisa bon mba na bali de la paix pourquoi c'est pas yemo famille point d'interrogation. Je n'encourage pas le divorce. Mais na yebite divorce, même la Bible est ça. Mais si ko bango basali procédure à divorce tembamo bon bakabwana ki oui c'est vrai mais papa Mathieu sala ki procédure à divorce té. Est-ce que tu as l'idée de la paix? Est-ce que de la paix tant musu basi balaksa ki to ça divorce. De la paix pas ko fois balasi. Baza pena est-ce que papa Mathieu on basali 2 semaines. Ba ou meli pe pour babalana. Ouais babi de bolingwa kala. Kasi babalani maman. Ngana zana ba histoire au vrai temps mususu na tan kombote na koko betel so pe vous comprendre. Mutaye mobile alinga balanga bi kende ko luka kuna na église kende ko tuna sango lo ba mobile nanga to saina divorce tazo balandenge nini ake luka sango tala mobile nanga to balana ki alinga sa mariage sango atala beng mobile ya papa moi si moko ya lobi a moi no ngo sa mariage saina divorce te vraiment biso to pexité to célébrer mariage mais avant to célébrer ngo kende ko silisa divorce na moi ça liboso si ça procédure c'est ça. O comprendre il y a akenda ki alandi ngezala il y a qu'avant yo ye na hote utiki dia batu babala ni sikoyo ko kata bango bon arrêtez car tout ça asa nini arrêtez aya bilo bon ngala yebite na papa divorce ce qui mama so boyo kanite botamboli boyo kanite bokabwana bineza no mabete tamsunde ya bali koto akesa vine yo poko kozo no pe mbai no mso bali pe vine comme nango et comme no pe heureuse le premier so ibana baza asokipe na bana nae po bolingo so ezali susu te na omona pourquoi bozo vanda bolingo be ticket wana yango bat bazo kufa tamso o se retrouver les susu te o vanda na mobile ya kipako simbaka to lala na salon et tout si ça ne va pas yaya oh baba kabolanga na ye départagez-moi. Donc c'est ça beaucoup kabwana bino soko monezo simba te siko le bokom ko loba bolo oloba poani et si les si bon abali procédure exacte soko lingilande na justice quand procédure il y a divorce c'est ça la magité azonga continue kuna bakendo sambisa bango eza suma kamute auto le kanaba réseaux sociaux futarate te mais ya milo apparemment on dirait comment les lots ceux qui star mora bali to comédien à la fin problème faut ko poni poso to bito tanga ba mabala nyonso to eleki ya tozaka na ba retomber duche kapanga auto la kutuka fiança ya ina da internet et peli moto basi babimi bibali kubaba zo bana poto kanga za ba sœur mususu kutu mbali bazai na poto to boka bango couple baza sute au moment mbali pe benyi milo kabola nga son ngo boka nga iko sangsanga esute nga bi eza vie o te to za esute moi c'est pas bien nga na vieux si la boye mususu tala milo so zo boka nga mo so nga boka ndeko na boka ke ye mo pourquoi sangsa biso me bazanda ko mo baza moi c'est mbali bana makambo eza oboka bango bi tola madame nani babite po na sangsanga so nga boka nga so ngali mbongo nga boka nga moko ye pa boka ye moko azangsa biso ka pone to ko na vie na boka komi konyo so nga bi amilo be sela masolo belo yebi na opeso ka po apeti na me masolo bele be bali ko boka ngo sangsa non c'est ça non o yeb sanga te ke za makambo alelo za makambo mibali
yo ba yembela bango ezandenga mibali mais siko la plupart pe aba mabala ngo so totali bien ba artiste balinga so artiste so ba mibali babali ba basi c'est comme si balingi basi bazaka ba zela ba mujingile. OK, action. So ba mibali babali ezo za problème te mais so ka moi si abali ba problème moi ça za biso to zaka ba mijingile balinga to zaka ba mujingile ba biso to zala to zela ka code 50 madame abengi kam no oui maman tu as vidéo quitte là n'avandi pourquoi parce que cause vie na bango sérieux vraiment donc tu vois to zaka ti to botam to zaba mijingile eza musala si mitakuta na mbane babala mabezawa et puis bande ko na biso mutu bozo sa pe be mission na bozo comme ça on peut grave c'est ça bino to boyo ki di solo wana boluka mama de la paix boluka papa papa luka ki o solo lina yo to na solo lina mbamo ici et c'est les qui version muno ki na source olo yo ka ba les on dit ki na bokenda na source apesenga kuna ba preuve tant babike excuse papa Mathieu akiparakolia bana te na tuni mama de la pabi nanga sara na oloba mingi te yozwa numéro wana yo bengango tuna bango baza bata agence akoye biso ba transfert na ba transaction nyonso esalamaka lokwa papa banga bali bana baoyeba yo vana mangi pas de la paix bo de la paix boy ban te me bana nde moni ba mama musu balinga bana baomba kende te te mais so vous qui est le chef de la famille c'est papa non oui ngaso to boy non on doit charge note na pesi bana no tangisa bango kolisa bango ngata msuna zana ngana na mbongo te c'est ça so kangam na bana ko mo souffrir okumo lukande no lesa bango je ne refuse pas parce que moi j'ai mes enfants onga moko pe na zo beaucoup là bango et ça conseil à bien te conseil bien so papa azali pesa e bana na so ki aboyi lo ba boya ko kanga bana te. OK. So que beaucoup le bana yo moko mwasi ne t'en fais pas so ki kaka bana na babali ya basi papa ola ta veste. Akozwa. Mwana na mobali so sisi classe jour à défense na elle papa na bango azala. Au sali musala ni la punda. Donc il faut bino nyoso tout pour participer. Donc c'est ça. Ba maman bokanga mana bana te. So ki oboti mwana papa na bango azali. Pesa ye bana na ye za charge. Ba reconnaître yo ka ba bosa no te yo ni maman na bango c'est ça. So pe yo po mona na quelque chose maman et papa bana boya bakisi to yo moko ki osombeli bango babila bana ba na eli bana na biloko obike ma papa na bango neti ba sali 3 mois bifuza ma papa e baby ngape na sombi ma papa yango mais ça te ki yo kangi ba koso ba na ngate koso bana na yo te totika bana ngana yebi cousine nanga moko akenda kotala bana pa mobile ne bana ne baza mibale bana o baza na ndako do bango nyonso baloka 6 na 6 wana ya botika bana mibale siko soka oki otala bango asomba biloko ya bana 6 bana nyonso bayaka koyambe mama avandi abando sola na bango wana osa ta ba 10% ya travail c'est ça mais le reste eza papa pour malade à boutou bonga minava les a papa oh il est pas d'accord ça là on a stratégie que moi si on pas na kati abokolela e bana malamu c'est ça au monde pas beaucoup bana bazala na amour entre baba ndobengo pe mama likambulo ba ye c'est ça mais bien na papa bozali soute comme ba camarade moi ça on va laisser ça lelo comme binemi penda ira kata bote bo pesa na te po bolingo esili bla to bota mamna mta bota manandenge na bota mayemoko ata mama pasa mna mta mandenge na yeso bakabo sanga mutolu na lebo mabakati c'est-à-dire mna mta osa vi na ndenge na donc so ke simbisi so simbité ya okufa pona mninga merci beaucoup ya Milo to comme na suka vraiment ya émission na biso na ebité ya Milo so za peut-être na likamo linga roloba onga na tuniote et puis opesipe ba dédicace na non comme ya makasi ezate et pas na ngeka na souhaiter bon anniversaire na Moseka maman Moseka joyeux anniversaire Belle vie Kandi la patronne joyeux anniversaire Christelle Kandi biso joyeux anniversaire nani Serge comme na mboko ebungi nga bwendeni
Serge, Nabosé comme Namboka, Serge, na Lyon, joyeux anniversaire. Il y a Lily, il y a Liliane et Onga, moi ça peut pas tout cas, joyeux anniversaire. Donc octobre, Ezaki, anniversaire est belé, donc joyeux anniversaire na bino. Open na tindela ki ba vidéo ya joyeux anniversaire na sepeli. Bozwa ki on boyoka ki pesengo neti papi mangola na afu d'ici la sepeli anniversaire ne maman Milo merci pour na ba vidéo ngape na sepeli Serge ki ko ki mangani na Lyon na Lyon nyonso to balinga Milo mais koli na bino ndezo ya te ba bivi ki jene mokonzi Lyon ozawana mbandaka epa ya ye moko Aimé Ngambe ya Mputu ozawana Igeyongo ozawana Serge Kiako ozawana mais nazo comprendre te bakolezo ya te bozo sa ba lere tout mais koli ezo ya te ngape na olemba bino te nazana bino ka président Vicky Jane koli ezo ya te yebisa mama boto bon ça ko ya esanga bien donc c'est ça famille ngai na pesi ba ngombote bolanda émission oyo bolanda mingi epa ya Sarato la po azara vraiment muta polémique te akendara na source pour nazwa ba information ba lolé kanyo sur toute place bazali famille na mobimba ba nienserette ba onclerette ba tantirette non ba to nyos balinga tanti milo balinga star na bango balinga ka 1050 mama Nela Eyonga donc bino nyos to na pesi bino mboti ba bisous partout place bazali ce qui n'a lobby ma bébé Limbisangai monoko pe betara libaku au place bo sepelité bo benganga bo finga tendenge na kumoka pasi bo bengaka mama Milo koto lobaki to sepela kité ata batu o na tangi ba kombo na bango oyo ba posenga ba question ceux qui na ba question na répondre ma bé o bengi ya mimi koto na sepela kité po mutu azaka mutu azanzambe te maître Asmimbi na pesipe mbote manager toza totambola ne bana tango tipoko tokabona ka soki ya kote pa na bango de la kote pa na biso donc ata lelo tozute lo bitoko zaka les amis de Milo nyonso surtout ba minanga nyonso ya groupe nanga WhatsApp Ani Orlando Note Naël Ndongo papa Christian Muchemo nani Gunumana Château, Jisembie, Bijou Bofassa, Alous Mupengi, Chantal Ngombi, boza vraiment ebele place bozaeli, nana na Turquie, nengena bosanlek nanga nasi atombi na Turquie, leki nanga ba bizu à trop. Dans son ngoti ndambongo sombelo na Turquie sofeno awa obengi ka sombelo atinde lui vraiment au sepela makasi donc pesi mbote mingi place azali bino nyos to bolinga ngai bana migo na ngao bakenda poto bazana Kishasa na pesi no pe mbote mingi botika malamu to monani na mbalasi. Merci beaucoup Mamilo, merci na batu nyos to bolandi émission na biso. Plus mingi boko melara biso moi ba commentaire moi ba remarque surtout ngana linga remarque poto bongisa po ceux qui ba remarque eza et repesa biso makasi ya ko changer ke loko o eza mabe o na lobaki mabe o na lobaki malamu e ko sunganga po na améliorer na travail nanga bo s'abonner massivement balobi Esprod Cinéma eza chaîne oyo eyeka na ba film na ba gag kuna ezate basala o sélection ka ya 10 acteurs mo boye kande ba jouer raté kuna ba acteur nyonso o atanga mikaza acteur oyebana te Esprod Cinéma oyebana te na Esprod Cinéma oko jouer balobi kuna clique ya la raté kuna ba imposer raté ke fora ye te ata o abandi sika oko jouer mais o souffrir po moto abandi sika aibotala kame aibitende nini ya ko balola te o abandi sika na sens que o abandi sika na nzonzingi ils ont formé batu banzo donc au salon théâtre mais ya nzonzingi te ça c'est bon aux en formation quelque part parce que ça aussi batu ka ya ndako te batanda ku ba kokate donc kuna eza pona ba artiste nyonso na po eza na ba artiste pe bele ba na talent bazaka na kati ya ba groupe mais na obenga yo na obengo nzonzingi malembe ya moni vie eza cercle vicieux c'est ça bole la raté ke na obenga yo avant biso no mabenga biso ba mama onzela mbanda obenga bango ba mama nani banani après biso pe ba misu ba ko koma bali parti banana après biso pe to malembi bakoya na bango kaka c'était ça ka bango nyonso ba yeka na monde nzonzingi mona musala pe ekobeba moto ya susu akoyela musala te oyela ka mbongo okobosana
objectif. Donc c'est ça. Baya kosala musala ba obayibi musala baya kosala musala. Espro merci ndenge maman na biso Sarah to la lobby. Donc na yo ki on peut ka information siko biso to lukato ba ezande ni kuna. Kuna ba biba film na ba gag déjà ou tout mercredi au tournage à film asike bandi. Donc ezo yango vivara na ba film na ba gag. Oh tetos de l'après un mois film film ata na mois mo ata 4 films ekota. Babika Esprod cinéma so il faut komaka kuna ezate ke bien privé moko boye mutu mo randa vandi wana nda imposa katuku bianza eza bulo taka babenga ngo Esprod cinéma manager Asmbimbo yoki. Donc voilà, merci beaucoup na bino nyastou alingi bino mingi tokutana na bino la prochaine émission. Au revoir, ciao, bye. Oh là là. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus de 143 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.